bravo saleli échelle ngape na koko mapele na komi na ngape mtu a Karine nazo kumisa ye mais na ko kumisa na ba œuvre na ye neti leo na ko kumisa ye parce que asele loko moko ya bien a conscientiser batu que eza nango na tina moko te kozala chinois eza na tina moko te kolanda ye na kobundela ye na buzoba eloko eza bien eza nde libala yo muto bundelaka ye obala mobali no aza wapi lelo ozobundela ye Karine kala te bokobanda omoni lisu na bamedia te ebandaka ka boye he libala bandeko basakana nango te aozala wana te mpona alandaka ba 9000 view libala eleki 9000 view na mbongo tolanda bandeko nanga nalingi tokosukisa na commentaire ya papa Robo ndenge alobi Pourquoi tu as discuté avec nous? Maman, nous avons réglé aussi dans le pays. Oui, le pays. Vous savez ce qu'on a un au pays? On vient de dire au pays. On a les avides. On a ça fait vite. Bila bolobaki ya balit musapine eza vide bakrobata bata lokuta subino baki ya fiançailles pesade ande kopona koyoka yango mulai ebongi bolanda Robo na chemo konzi officiel kuna bokoyoka yango malamu alors soki bosilisi koyoka ndenge alobi nsima nango boye pananga boyoka ndenge nga na kosukisa mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barando net bato oyo bolanda papa Robo na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote na mikolo mpote ba Sainte Anuarite na ba Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabo boyoka mbote bandeko Karine Mokonzi asengi baoyo balingaka ye baoyo balobelaka ye soki penza olingaka Karine Mokonzi omoni bisika bakoloba ndenge ye alobi na émission na ye na kanisa bolandi yango malamu désabonné na ba chaîne papa bazo comprendre te la simate okoki kokoma mungwa désabonné automatiquement ndenge kaka osabonaki elingi koloba site nyonso moko te même oyo ya papa Robo soki omoni kaka basali makambo oyo Karine Mokonzi awuti koloba désabonné kotala nsima te ki yo osepelaka na papa Robo to ndenge nini désabonné pamba te ezali nde bitumba ya satana pamba te bandeko boyoki ola danose oyoki bien te papa Robo pa yoki bien te alobi okote sika oyoki mutu kaka wana la danoise ye ba bino de botika Karine aleki bino désabonné aboyi na ye rando aboyi na ye bato boko kumisa nga pe na komi mama robot bongo te Janine Vika aboyi na ye rando me yoka bato a rando bazolinga rando esila te bolanda papa Robo entre tanga na obongisa mwa biloko mike nazokende na ovoyage Karine Mokonzi ye aza na miso mibale kaka te me miso mine oyo mibale ya molimo mibale ya mokili Karine azalaka na miso mine aza na ye yango soki omoni biloko eza kosalama na kombo ya Karine Mokonzi ndenge ye alobi en tout cas désabonné alors bandeko wana ezali maloba ya Karine Mokonzi sikoyo tokoti na maloba oyo ya ngai kolona ngai Yesu ye kolona ngai Masia kolona ngai Yesu ye kolona ngai Masia kolona ngai naluki yo nalili osalite bandeko tokoti na oyo ya ngai yango ebongi na beta nzembo ya nkolo pamba te Karine Mokonzi alobi nyonso na kombo ya papa na kombo ya nkolo
nkolo na kombo ya ye mokeli na biso. Karine Mokonzi na kanisa makambo alobi boyoki yango. Mengai oyo naza koloba en tout cas ezali likambo moko ya kokamwa. Pourquoi na kokamwa? Oyo Karine Mokonzi aza kozela ezali eloko ya monene libala. Ezali eloko moko ya motuya na kanisa biso nyonso tango totalaki bolingo ya Tigre Noir na ya Karine Mokonzi. Mutu na mutu azalaki na motuna na ye. Meminga nazalaki komituna bolingo oyo bakomema biso ndenge nini. Bakomema biso na libala to bakomema biso na ndenge ya internet to na ndenge ya likambo nini. Mais lelo yo na monike Karine Mokonzi elobeli alobi en tout cas Karine Mokonzi aza sincère que azali vraiment au bal. Karine Mokonzi alakisi biso vraiment que alingi penza libala wana. Karine Mokonzi alakisi biso que oyo azali ya ye ya bomoi. Mobali na ye oyo kolo a reserva pona ye. Mais Karine Mokonzi likambo mosusu alakisi biso ezali ke ye kolo oyo ateyaka biso mingi abazaka mingi na nkolo na losambo ya mama Charlotte. Nzoka Karine Mokonzi la baronne ye moko aloba les salis est individuel. Je crois à bongo. Donc faut sambelaka pe yo moko kote nzambe asunga yo. Alors ezama bete Karine Mokonzi alakisa biso bongo pamba te mama na ye même abengi allo alobaka toujours allo. Bon aimer vidéo s'il vous plaît oh bayaya. Mama Charlotte ezali ya kosakana te. Na kanisa bino nyonso boyebani na ba mama pasteur na ba mama papa pasteur mingi soka bengi yo alobaka sœur ndenge nini frère ndenge nini soki poka bwana na mobali na yo me ye akopesa yo mbote sœur ndenge nini boni papa na bana tango yo koloba pasteur oyebi ke soka bwana ale ya koloba na bosani. Donc akotunu makambo mosusu atalaka ba réponse na yo oyo kutu alleluya na kombo na nkolo okoyoka yango te. Mais mama Charlotte na kanisa oyoki Karine Mokonzi na kati ya direct na Facebook abengaki ye boyoki tanga pesaki alo mbala moko na kombo na Yesu maloba ya nkolo etambolaka na ye na monoko yango Karine Mokonzi kote kuna eza mabete azala fier na azala bon neli ninga kulobila mutazala kaba fier na oyo mama zana ye ona ndenge azali. Alors mais sikoyo Karine Mokonzi aye koloba bongo ndenge boyoki alobi soki omoni bato baza kosala boye ezali nde satana moto aza kosala bongo yango wana bodésabone. Elingi koloba boye elingi koloba Karine Mokonzi azali toujours na doute ya nkolo na ye. En tout cas bandeko na ngai bino nyonso boza kolanda ngai ndeko mwasi ndeko mobali oyo asambelaka na ndenge ya solo quand même osambelaka na mwa ndambu ya lokuta soki yo olingi kobala libala wana olingi korate yango te mobali wana azali ya vi na yo sikoyo ozongi na ndako ozobongisa biloko mosusu ya libala etikali une semaine obala salisi balowaki biloko tu ekoka sikoyo oyoki ke papa oyo ya yo atelemi na voiture oui nazoseka robo bayebi soki abeti papa bokilo na mama bokilo papa bokilo kutu ndenge aza wana loboko ebukani ndenge aza na kanisa ho atia nsima mama bokilo ye babeti ye mavindi kaka na litama na kanisa ndeko nyonso ya mwasi na ya oyo aza kobala okoloba ndenge nini okosimba mutu okoloba papa abomeli ngai libala papa alingaka ngai te papa mpona nini osali ngai boye me ndeko mwasi oyo aza na molimo oyo aza na nkolo aleluya aleluya amene kolonanga tukiyo na chinois ozali te
oyo na chino zate yaya wana atali aseki akoti na chambre alobi kolo yo tozali papa ya bapapa kolo yo nde moto opesinga libala kolo dimanche samedi nga nazobala lendi nazala ndako amene kolo bato toza na église kolo papa bokilo akoyamba ngai kolo mama bokilo akoyamba ngai oyo azali na nkolo na ye akobelela bongo amen koma Karim Mokonzi la baronne autorité morale amen oyo aza mwana ya mama Charlotte mosali ya Nzambe oyo tomona kai reboshika baba pene lobeli pena mboka vervier ngai moko témoin amen caméra batu bandimaka ye alors mwana oyo ya ye ateyaka biso pe ayokaka pe biloko ya mama na ye me aye kobanga bato oyo bazali kobimisa biloko na kombo na ye alobi wana eza distraction ya satan eza na puissance ya kopanza bolingo oyo ya ye eza na alleluyaalebolobila danaza yokaki mabe oyo azali papa robo oyo aza moto abundela Karim Mokonzi alobi ke Karim Mokonzi alobi ba chinois bazali bato ya satana ba oyo bakotelaka ya aveglema baza bato ya satana alingi bango te botika o ngai loko nayeli bino ka botika bashani na bino boteya makambo mosusu boteya makambo malamu eza ebele bamama batata tata lobela makambo batata ndenge nini makambo ezobeba na mokili lobela politiki oyo ezomatisa mboka lobela boye ou bien lobela Karim Mokonzi lobela na makambo ya bien matisa ye sala promotion banzembo na ye sala promotion libala na ye tika rando alingi yango te alobi na bachinois na bato bolingake bokuti place moko mama moko tata moko azolobela ye alobi même papa matondo papa boye apesaki baexemple bolanda boke kolande kuna. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.